Alléluia. Maman, comment on a l'épée au cadeau? Ah, les papa Pierrot. Ce témoignage vraiment, qui nous a bandoki, parce qu'il a mingi, il a souffert mingi, mais il a biki si ma papa Pierrot. Dans les âmes, papa Pierrot semble la gare. Semble la capana. Papa Pierrot, les gars qui ont sauté à la bengue, il y a des nino bien. Mais moi, nous avons ma bobo mayani. A ébissé un mal, on a repéré ça yote. Pose à moi si, n'a évité mon camion. On a dit dans la lèvre qui n'a yo. Ça n'est pas côté nos souffrir qui pour moi yo. Ça qui a aussi mangé de la zase. Les poubelles ça aussi malade de la zase. Na tambo l'hôpital mingi, na tambo l'église mingi, na zozo qui sortait. Na 5e mai wana na pipesa ngana mela. Après ce mai, autaki na ngwa. Autaki ngo awa na. Papa Pierrot sawa. Est-ce que ça? Azali papa Pierrot ya. Yo, ozaki mai wapi na fleuve mai océan. Soki na ngo pesa kende. Vai na utaki na ngo awa. Utaki na ngo wapi? Awali. Na église. Ah, pesa kama domai. C'est bon. Toka imai kuna na po. Ah, utoka ki mai na po. Siko basala ke honi. To bondeli po na yo. Bondeli po na mai. Ah, siko. Na mutazo na ngo asali na kuna. Ah. Ape na zoni na. Ah. Kera kuna na komi na ndela na moni azote. Ah. Ah, matisa voix. Ayebisinga yaya pesa na mai wa ngabite. Mai wezayanga. Mena hivi nemo zate. Ah. Na ubi kozale kinanga mena utesto. Habite ya na zope la pesa na mai. Ah, po mai o suto bondeli. Soki mutazana kindo. Ameli yango e compliqué. Ngape na zimai pesi. Ah. To silenga to solinga pe na eye pe. Okay, zoni sana mito pa na ikasa. Mama, nini yaki tango yo melima? Tanga melima. Ni kumefanya uvimba hawa, ndio mtazana zeni. Maladi ba. Maladi. Ngami operation bandaba makambebele. Ah. Ngana bite na vanda na melima wana tanga ki na pokwa. Na chema ya funa moto. Na lingina lamba na yaki kumwe balu kinga. Wana osho melima yango. Sina melima. Na meleka mo ça fait ba 15 na ba 18h na lina balu ça. Funa yaki kumwe balu kina bi Mayangwe commence à aller sur le camini. Na yo qui se si comme malade ezala qui kanginga makasi. Si qu'on appelle les na bi ai papero mai na yo comme compliqué nga. Ayo bisenga lo bile kinanga ozana maladi. Papa minito ya lobaki na koti toilette. Na sali diarrhée moko biloko bando bimepa nanga. Na boyi na bina cha toilette soki na mai na so pona cha la dala. Biloko ni zo bimakati nanga. Papa na tali biloko na lobi na bi vraiment na kopesa yana nga nini. Na kopesa donc epimisi nyonso. Epimisi na maladi epimisi. Siko ni mumo. Mais moi les boissons qui plantent. Songi ndenge za papa na mbele. Donc les boissons qui ndenge za la. Songi ndenge. Et là pesa ici. Les boissons qui plantent. Papa ezala kinga na soka na libunga kali tu mwana me mwana te. Na sana semite na dérangement de mwana. Dans l'Amérique mai mwana papa kimia ikotanga na katina yo ba isibelo kote. Mama, unakumbuka nani? Mama Dolo. Mama Dolo, ufanye wapi? Afanye sikama kuna papa pia. Na masina. Siko mama. Batinyo so mbele mabu. Batambole pana ba prophète. Batambole mo pito ba kikite rolo baba ngoni. Papa na boyi sabango papa yo ndano rolo bana famille na ngamu bimba tozo ya awa.